Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandiko babolingo boyebi mikolo eleki topesaka bino basango oyo ndenge nini bakombata bayokanaki na nzela ya maloba ya ba garde du corps ya Werason oyo basalaki kuna bango mpona kokopere na bato oyo bazali na Kinshasa bakende kosala ba aventure na ndako ya ba mwana mobali oyo soi-disant parisien Sheli Wendo. Bandiko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo soki topesi bino basango kala te bokomona ete verité malembe pe ezali kokomela bino. Pamba te soki tolobi boye bandeko babolingo mingi bakomituna ndenge nini mama Rosalie azali koloba lisusu likambo oyo esi elekaki, kasi soki tolingi toloba yango lelo tokoloba yango mpo totalisa na bino ete po ete verité esili kokoma eyaki na escalier pe ekomi malgré lokuta eyaki na ascenseur. Bandeko babolingo bomonaki bino moko ndenge mwana mobali oyo bolole ya mobali Sheli soki Sheli Wendo asilaki koyokana na baninga na ye mpona kokopere na bato bazali na Kinshasa koluka bana oyo ya bashege mpo bakende kosala trouble mpo ete baloba ete Werason nde moto asali yango. Me lelo bomoni bino moko bandeko babolingo tokotiela bino babilili ndenge tozali koloba boye bana ya bakuluna to bashege oyo baitilizaki bango na makambo oyo ya kokende epai ya Sheli Wendo oyo Sheli Wendo ye moko azalaki na kati na mission. Lelo bana wana baye inde mpona koyebisa verité na bango na Werason ndenge nini bazali komanipule bango, ndenge nini bazali koutilize bango pe bakendeki koloba verité na bango. Bandeko ezali mawa mingi komona ndenge nini modeli ya politiki ya salite oyo ba opposant congolais na biso bazali komemela biso soi-disant bango nde bakoyela biso verité ya solo na kati na Congo. Bandiko babolingo tango bozali komona famille ya Sheli Wendo bazali kobeta tolo mwana na biso azalaka na France, mwana na biso Sheli Wendo grand frère na biso Sheli Wendo na mikili. Bandeko avant ya kobeta tolo koloba grand frère na biso Sheli Wendo il faut komituna ye grand frère yango na poto asalaka nini. Bandeko Sheli Wendo wana mosala na ye kobaluka na Château Rouge kosala kaka bakopi ya ndenge ya kimoyibi
kotinda bana na bamagasin po ete bakende koyibela bango wana nde bobengi eke moto ya malonga avandi na poto azali koankese na ye eloko te aye kaka kokomplete nombre ya bakongolais na poto me azali kofoutre rien ezali pasi mpe mawa abandaka liboso kotekisa bapilipili kaka na chateau rouge wana atekisi bapilipili amoni ete akoki te aye kokɔta na basafu sheli wendo atekisi basafu bandeko aye kolongola basafu bandeko aye kobanda kotekisa baproduit tina ndenge aye kokɔta na makambo oyo ya kosalaka bakopu ya kimoyibi banini bandeko boyebi ezali kaka mawa po ete tango bino bobelelaka moto wana mikilise bandeko ifale komona bamikilise yango sur place na terrain oyo ekozala ete bana kini bamoni boye bayoki na noze posa ya koya poto esili bango kombo ya mikili yango boyokelaka yango kaka na mosika te bato bavandi na bavrai poto bandeko bato baza bavrai mikiliste balobaka te bato bomonaka bagangaka mikiliste ongai boye bato wana bandeko eloko eza te bavrai mikiliste bavanda kimia balobaka te oyo bomonaka bayaka liboso ya batelevizio engai mikiliste engai boye bandeko eloko eza te yo ozomona moto mosusu azali na poto na kati ya France esika alalaka esika mosusu esika bilamba na ye ezalaka na ndako ya bato mosusu esika asukolaka na ntongo soki alamuki esika alalaka akei na ba toilette publique afuti mwa 1 euro na ye ou bien 2 euro asukoli wana vinini wana apres bato wana nde okomona bayaka liboso ya bakamera koganga ngai mwa mikiliste ngai boye biso boye toza danger te vrai mikiliste oyo alobaka aza danger abelelaka te toyebi bango oyo bazali bavrai bamikiliste me baoyo nyonso bamitelengano oyo bamoni ete basi barate vi na poto yango wana bakoti na makambo oyo biso bakombata biso boye bandeko bakanisi ete bakobimisa motu na mabozoba oyo bazali kosala oyo bazali koganga seli wendo bandeko na moto yango ake kopesa sango ko seli wendo azalaka danger abetaka bato bandeko seli wendo ya wapi oyo bino bozali koloba ete sheli wendo ye abetaka bato na poto makasi nini azali nango bandeko mwa moto moko po azali kotelengana bandeko sheli wendo bino bozali koloba sheli wendo ya wapi vraimen ezali pasi mpe mawa bandeko botala ndenge makambo tolobaki ndenge sheli wendo na bakombato bayokanaki mpo na koutilize bashege na Kinshasa. Tala lelo bashege prendre conscience bakei bango moko koyebisa Werason ezali lokola excuse mobimbo bazali koyebisa na Werason ndenge bazali koutilize bango bandeko tango topesaka bino information bozwaka yango liseki te ata totie bapilipili na mungu ata tosali ete po ete bozala na gu ya émission me boyokaka makambo oyo biso tozali koloba po ete makambo oyo biso tozali koloba tozali kofungolela bino bamakambo ebele bandeko tala seli wendo oyo baje oyo basalaki lelo oyo bango moko bashege baye koprendre conscience balobi bato oyo bazali koutilize biso epuis bandeko bakanisi ete bato oyo donc biso bato ya bapartisan ya Joseph Kabila tolali pongi me bazali koyeba teke tango bango bazali kosala baopération na bango biso tozali kolandela mpe koyeba bamouvement nyonso bandeko babolingo tala technique bakomi nango a partir ya poto baza kobenga bandeko na bango mpo baorganizaka baopération a partir ya kini me bandeko boyebaka yango ete bozali nde komitia misapi na moto sanke bomiyeba na minito ndenge ezali wana bandeko bana ya bashege baye kokomprendre ete bino
ba politicien bozali kolinga ko utiliser bango bazali ko kufa bazali ko zala na ba problème bino bozali ko tikala na bana na bino bozali ko bomba bango. Bandeko na ko pesa bino exemple moko oyo penza ezali exemple moko soki na pesi bino yango boko mona ete bokoloba ya solo mama Rosalie azali na raison. Bandeko botala tango Tshisekedi ebisaka bato bobima na balabala bukenda ku marché bukenda lelo ville morte tango ebisaka bato bongo. Bandeko soki bato babimi eske bomonaka ye atindelaka bino mwana na ye Félix Tshisekedi ezala ta Félix Tshisekedi te ezala bana na ye misusu eske atindaka bango na groupe ya bana atindaka bubima na balabala bukenda kutambula eske bazalaka tango ebiete bana bino bantaba bangulu bokei kotambola bana na ye bavandi na ndako kuna bazali komelati bazali kolia bavandi kimia bino bozali kokauka na bamoi bozali kokende tango bokokufa bokei lipwa famille na bino etikali na pasi. Me tala sikoyo ndenge maile mabe bazali na yango soki ekomi na makambo ya malamu esika intere ezali wana nde bomoni babimisi bana na bango bomoni tango tolakisaki bino image. Bandeko tango ye Tshisekedi ayambi kengo adondo na Bruxelles bomoni bino moko ndenge Tshisekedi azalaki na mwana na ye pembeni wana nde problème eza te. Me tango ekomaka na makambo bato bakende ko marché basala batrouble mwana na ye Félix azalaka te. Me soki ekomi na tango ya makambo ya baintérêt bazali kolobela makambo ya pouvoir ndenge nini baintérêt ya mboka wana bendi mwana na ye na pembeni po alandaka bamasolo po ayebi ete ye nde ya kotikela ye fungola ya makambo ya UDPS. Bandeko bofungola miso pe boyeba ete batika koutilize biso po ete tozali bazoba te. Bandeko babolingo na tango wana kosenga na papa Botamba atiela biso ba image totala ndenge nini bashege bakendeki epai ya Werason pe bakendeki koyebisa na Werason te. En tout cas biso tolingi lisusu buzoba te po ete bazali koutilize biso ya mingi po ete bamakambo bazali kosala to koloba ezali kosepelisa biso te. Tomoni ete biso nde tozali kozala ba victime bango bazali ko continuer ba makambo na bango nde bazali ko utiliser biso lokola ba bouclier na bango po ete biso tozwaka ba problème bango bazali ko sepela na pouvoir yango ete bana ya shege bakende ki epai ya Werason po ete bapesa ye message. Papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bashege bakende ki epai ya Werason pe bakei koloba likambo oyo ndenge nini bakomi ko utiliser bango na makambo oyo ezanga tina. Bandeko kokamwa ba image s'il vous plaît Papa Botamba. La
kimia mokule kila merci papa, c'est papa la mission, élection la mission les camalamu, nous avons ça élection la mission les camalamu, donc la mission dans la Kenya, on a besoin à appliquer, nous avons ça à Kenya dans la boca, pas utiliser biso banana yo, papa y a un moniteur, pas utiliser biso mini, un moniteur, pas na papa, la remercie non bien la version de la samba pour nous c'est que vous avez besoin de la paix. Parce que les gens qui ont un rôle bas, ils vont sacrifier, ils vont faire des désordres. Jamais ils vont lier avec honneur. Avec honneur. Mais quand vous avez besoin de faire ils vont s'impliquer dans mon état qui est ambassadeur de la paix. C'est-à-dire, vous avez la base. Parce que vous avez il faut d'abord le liboso on a coupé la binosion on va la
Il faut nous recevoir tous les Yankees à qui. On remet ça tous les sportifs par mettre la banque. On nous remplace bien la carrefour des jeunes pour placer sur la banque. Biso ba oto ba kongo to na mboka oto na bana na mboko yo oto ba pale na mboko yo to za wengi yango to beta na mboko ça ba politicien mais ce qui le lot nous beaucoup au sentir aux en danger il faut à s'impliquer dans nous là on lance la ONG moi moi c'est na toi tant que ba na biso on se sacrifier ba no yo comme na bango boye to ba sa awa ba sa itin na mboka na biso ba ite pa na ngoli na boye ngai na kukwata makolo ngai na solo na bayangi na kota na tiro street kwa baba na kota na masina na kota na papu na kota na rubini na chaque situation na l'équipe na pesa na ma ça doit pas la c'est pas fait ça c'est na ngai alors vraiment na sepeli à tout ngai na bosolo là bosolo bino et puis na préféré message donc on s'adresse à la présence et ça c'est un message pour vous dans le lot voilà on va vous faire passer ça dans le président donc on ne pas pour cela on va mettre tout c'est un maître c'est que beaucoup ça va là-bas alors on est arrivé dans votre communauté bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bashege bakendeki epai ya Werason pona koyebisa bango ndenge nini bazali kolinga koutilize bango après élection po ete mobulu esalama bashege balobi jamais bango bakoki kozala kaka po babimaka bavictime baboyi bandiko bolingo soki bomoni bashege lelo babandi prendre conscience po baye komona ete opposant to politicien bazali bato ya lokuta oyo bayaka mosala na bango koutilize bato ke lelo soki bato wana bazali koutilize bazwi likama bango bazwi bapesi bango mokongo yango wana bandeko babolingo tozali koyebisa bino ebongi malamu toloba karema na bato bazali koloba ete biso tokosala boye biso tokosala boye mpo na mboka totangisa makila tolobi na bango non mpe bato oyo bakombata bino bato bozali koloba ete après les 6 tokosala boye bandeko boyebaka ete avant bana ya njili bakangaka barwande na maboko me mbala oyo soki bokosani liboma bakokanga bino nde na maboko po ete bokoluka esika ya kokotela po soki Kinshasa wana tosaleli bino mpenza vrai bouclier bokoluka esika ya kokotela deux fois te mpe na minute oyo ndenge tozali koloba tous les 4 coins tous les 9 coins ya Congo ezali bien blindé oyo akosala erreur akokamwa bandeko babolingo yango tozali koloba yo moto oyaki na poto awa okomona mwana mobali mosusu aya na poto okomona ye na milie ya bato azali kofungola monoko mpona koloba me
vanda na ye banda koétudie oza komona oza komituna yango moto oyo awumela na poto to aye lelo bandeko na bato mosusu bazali na Congo bazali koraisonne kitoko ke bato mosusu bandeko okomona moto mosusu kaka ngai mwana ya Panama ngai mwana ya mikili ngai mwana ya bela me mwana ya bela mwana ya Panama banda kosolola na moto oyo kamakanisi na ye okomona penzo yoki na maolobi nzambe bato ya mayili bazala koluka baya na poto po ete bankese mwa implice oza kotinda kaka bato oyo baye na bango na poto moto mobimba ye na poto ayebi ete ndenge nini akoki kosintegre avanda kaka boye mosala na ye kaka koluka esika badiskussion ya bozoba ezali azali kodiskute ta ezali koleka alors ke na poto akoki koapprendre mingi mpo lobilobi akende koservir mboka na ye bato batikali kaka boye bandeko tala ndenge makambo oyo eutaki koleka oyo ya mwana mobali oyo sheli wende soki sheli oyo nde bandeko soki bokei na Paris na Château Rouge botali ndenge sheli wende wana balukaka bandeko naki muyibi pe ya part me bazali koloba ete sheli wende bandeko olie vanda na ye kimia alingi siko na makambo asalaka na secret na poto ebima bana ya Congo bayeba yango après na Kinshasa famille na ye baza kobeta toloke mwana na biso sheli wendo azalaka na poto nzoka muyibi na kati ya poto azali komonisa bato pasi vraiment ezali pasi mingi pe mawa mwana mobimba po mona ete azali mwana ya botutu azali kokende koyokana bato na Kinshasa basorganize po ete bakende na famille na bango basala trouble epe eza kozwa pe dese ne ndenge ezali wana ifo bana wana basala eloko te babeta mutu te bapanza kaka biloko ndako yoka nanu mwana ya mobali na kombo ya sheli wendo vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato bazali kotambola na ndenge ya bozoba papa Roger na pesi yo maloba ndeko babolingo vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bakongolais oyo bazali koloba ete bazali na bolingo ya mboka me makambo bazali kosala soki ovandi oraisonne omoni ete bango nyonso tu bazali baprofiter moto na moto azali koluka intérêt na ye bazali nde na susi ya mboka te na babiloko bakoloba moto na moto aza na intérêt na ye bandeko mpona nini soki otali bato oyo bazali lelo koganga oyo bamama na biso na este bazali viole bazali kokufa bango wana komona na bafoto bazali kotambola na yango mpona kolakisa na mokili ke bino nde mutu bozali na susi koleka bato nyonso meme na bato oyo bakendeki kosala badon epai ya bamama wana oyo bazali bafemme viole bolingi meme kozongisa bango nsima kotalisa bango te oyo bino bozali kosala yango te biso lokola tobelelaka kombo ya bafemme viole chaque jour donc biso nde toza na bolingo bandeko soki bozali na bolingo ya Congo bolobi ete bozali na susi pe ete makila ya bapepe congolais ezali kotanga me mpona nini bozali koutilize lisusu bana ya bato mpo ete bakendeke na makambo ya bozoba lobilobi bakei baza kozwa babale perdu mpe bazali kokufa boyebisa biso sikoyo mpo totalisa bino ete bozali bato moko ya kolanda te bozali koutilize nde bato bandeko bolandaki makambo elekaki ntango bato ya IDPS babimaki ngulungulu kaka na barekomandation ya tata na bango Tshisekedi oyo amesala kaka leluville morte nasengi na bino bubima po ete tubutula mboka nasengi na bino bubima po ete butelemela seni kaka ndenge balangage ne wana alobaka bomonaki ndenge nini babale perdu ezwaki banani bakombate ya IDPS bomonaki yango na bainternet ndenge etambolaki alors boyebisa biso depuis bato wana bana wana bakufi boyebisa biso Tshisekedi asasike kotika combien na famille wana baperde mwana na bango po ete akendeki nde na makambo ya IDPS bomoni bango bakufeli mwana mais Tshisekedi aza kocontinue bavoyage na ye yango na tozali koloba bakoutilize bino tika banani batikali na pasi mais soki lelo tolobi totambusa mikro tokende mpe na famille
bana batu wana bakufelaki mutu kotuna bango te depuis mwana oyo akufi Tshisekedi asapesi combien na famille oyo po ete yende mutayaki wana bobima bokende komarche bosala boye po ete parti ya IDPS Tshisekedi apesi bango combien bokomona ete bakokoma kuna mpe famille wana ata 1 cas ya IDPS bazwa te mpona koyebisa bino ete bazali koutilize nde batu po tolekisa bino ete banani baopposant congolais bazali bamalin bino bosi bomona balobi ke marche lelo bato bakotambola bomonaka place babimisaka bana na bango na kati ya marche wana po ete bango moko bayebaka ete ndenge bato babimi wana danger ekoki kozala babale perdi ekoki kozala yango wana bazwaka bana na bango babombi ale bino nde bazoba bazali kobimisa bino bandeko babolingo nazali koyebisa bino oyebi ke elingi koloba te ke soki bapesi yo autorisation balobi démocratie ezali na mboka ozwi démocratie yango okomi kokomisa yango neti libertinage attention bobosanaka te ke Joseph Kabila azali président de la République azali mokonzi na ngai azali mokonzi ya mama Rosalie azali mokonzi ya Etienne Tshisekedi azali mokonzi ya Roger Lumbala azali mokonzi ya biso bakongole nyonso bolinga te atandike bozali kosala makelele me boyebaka ete azali président na biso nyonso Tshisekedi akobéir na décision ya Joseph Kabila po ete azali président de la République Tshisekedi ayebaka ete azali lokola congolais nyonso po ete ezali kaka bino nde mutu bozali kobenga eke président bozali kopesa ye titre ya président mais akomi nanu président te président oyo biso toyebi ezali Joseph Kabila Kabangele Rais oyo bathéorie na bino bozali koya nango wana tozali komona yango ndire bacomédie na bino bozali kosala ezali kosekisa biso bandeko babolingo tala ndenge bashege balakisi ke non en tout cas bazali koutilize biso ya mingi me bandeko tosepeli mingi po ete Werrason alobi akokutana na bato nyonso bametre nyonso tu ya Kinshasa akokutana na bajeune nyonso ezala bana ya ntango akokutana na bango akoyebisa bango maloba me bino bato bozali banguna oyo bokoye po bokota ngulungulu soki boye po ete bocreye désordre ndeko keba bautilize oyo te ovandi na poto awa vanda kimia zala na famille na yo keba ndeko okokende na kongo ngulungulu mbala oyo ekozala nde bakongole bango moko bakoacheve mutu nyonso tu oyo akokende kuna po ete asala manevre na ndenge ya mabe lelo bato mosusu bandeko bazali koloba bamakambo mosusu ezali kokamwisa par exemple po bomona ete tozali na affaire na bato moko oke yango na tolobi ya solo mpenza na Congo tokosenga na président Joseph Kabila amultiplier bacentre ya lokola baCNPP ezala ata 10 pour un jour boyebaka ete bakongole mingi bazali na poto bakozonga kuna mituna bango ekododoka bakende kokontinue baswe na bango parce que ezali pasi pe mawa bandeko bomona ete bacombattant bazali bazoba mingi bino boyebi ndenge nini bacombattant balobela biso bamakambo ndenge na ndenge ao na oyo etali bomoto ya Kengo wa Dondo ndenge nini batalisa biso ke Kengo wa Dondo azali Rwanda ba tiena ba preuve likolo emesa balobi mama na ye kutu boye tata na ye boye boye Kengo wa Dondo Rwanda lokola ezalaki na tango ya Mobutu tango na lokola babandaki kolia biftek ezalaki lobi ata Pasteur Mukuna wana bavandaki nie mais lokola biftek ekei lelo bakomi kolinga kolakisa biso identité ya Kengo wa Dondo me bandeko babolingo bosalaki makelele awa eloko mpenza oyo tamwisenga oyo na ye komona ete bapolitisien oyo bazali bato ya kolanda te bomonaki na première tour ntango Tshisekedi ayaki
bomonaki bino moko ndenge nini ezala baboketu premier baboketu dernier monoko supu ezala babo nani bato mosusu bato belebele boyokaki ndenge nini babandaki koloba makambo mpo na kengo devant Tshisekedi mpe Tshisekedi akangi maboko aza koyoka bango mpe Tshisekedi aza kotya mpe bapilipili na mungwa ke bato wana bazali bato moko ke soki tozwi mboka tokojuge bango ezalaki kobima na monoko ya nani ya Tshisekedi. Mais lelo oyo bato oyo Tshisekedi alobaki ete soki bazwi bokonzi ya kojuge bango tala bato wana nde Tshisekedi akomi koya koluka bango na Kinshweki tala ndenge akomi koyamba bango kopesanaka babeze ya matama. Alors bozomona ndenge bazali kosakana na biso bozomona ndenge bazali kobeta biso balo bapeuple bolamuka tozala mayele batika koutilize biso tala kutu soki bana ya bashege balamuki na pongi conscience esali balobi ete bazali koutilize biso. Comment expliquer biso bakongolo tozali na poto ndenge nini tokokozala na conscience te toloba ete non tolingi so bautilize biso te tolamuka. Mais nazali komona ete epai ya diaspora congolaise bozoba ezali se multiplier kaka bandeko bakosi biso na makambo ya dongo awa boyebi bino nyonso ndenge bopesaki bambongo ya moke te me ebele bakosi bino baarme esombami ti lelo baarme wana esika ezalaka moto moko ayebi yango te kaka maloba na maloba bozwi bambongo bobimisi bato mosusu bafutaki batike na bango bakei ti na lia esika bagere ezalaki eloko emonani te bandeko babolingo likambo kokamwa lelo sikoyo botala eloko nini ekosalama kaka bakombata wana oyo bazalaki koloba ete aboye lelo lisusu baye kokwea na piège mosusu piège yango ya nani ya Tshisekedi levie na bango bomoni baventure nyonso Tshisekedi asali bandeko naza koyebisa bino ya solo sans blague oyo Tshisekedi asali bakombatan eza penza vrai gifle abeti bango baventure yango bandaki deja ntango aye na aéroport abombani aza kokengidila na nsima ya bavitre akosi bango asi akei nzoka nde azalaki deja na baproblème ya santé fo alemona munganga ti nzambe alalaka te nzambe epa lobi bona kobanda kolakisa bino siko basini ya bomona ndenge nini azali tellement balobi ke non Tshisekedi akoki kotikala boye te fo akende ngo na munganga te ezoleka aye kobima ngulungulu bandeko asurprendre meme na bato babande kosala interview na aéroport bakongole basutuki bazoganga ye chichi aleli tutu na colère azolinga kuti azokokende mwasi na ye place azalaki na liboso aza kobeta biso aza kotalatala mpo ete ndenge ezalaki wana ayebaki ke etat ya sante ya mobali na ye ezalaki mobulu donc akokaki kotambola kutu minute ebele te ndenge azalaki wana azalaki kutu motu aza na chaise roulante mais ekomaki kaka likambo ete ifale basala yango bongo mpo ete balingaki te barevese ezalaki mpe kutu ambulance ifo eya mais baboyi balingi te barevese abimi wana aza koya kaka litutu bandeko mwasi sikoyo akomi kobeta biso mwasi na ye asenga nzambe merci mwasi asenga nzambe merci mpo mwasi andimaki te ke vie chisi andimaki te ke Tshisekedi akobeta bapa ti kote voiture ezalaki mpo ete ezalaki somo ezalaki miniti ya kotanga Tshisekedi aza kobeta makolo aza kobeta ntango akomi pembe na mutuka mwasi motema ekiti mwasi akimi mbango ake kokota makambo tozoyebisa bino ezali vrai ndeko malgré bazali kolinga kokashe bino baverité mais tolobaki yango radio Zoumel 1000 esika oyo bato bazali kolinga kobomba verité biso tokobimisa yango mpona koyebisa bosolo bato bayeba mpo ete kongo na biso ezali kokufa mingi mpona makambo ya baje ya bakash esika verité ezali bolingi koloba te bolingi kaka kobomba bozali kokende ko-incrimine bato mosusu bato bazali kosala mpo batonga mboka ekende liboso nde bato bino bozali koloba ke bango baza mabe mais bino bato bozali koloba bozali malamu tozali komona bamakambo ya malamu to bino bozali kosala bobomi mboka botiki mboka na kati na pasi bapeuple congolais nasengi na bino wana poto oyo nyonso ayebi te azali moto na mayele atelema moma yango oyo mpo te tala kutu soki bashege
na Congo conscience na bango esali balamuki balobi ete balingi liso bautilize bango te ebongo yo mwana ya poto yo moto ovandi na mikili bakoutilize yo kaka lamuka conscience esala ozomona bato mosusu lokola basi barate vi na poto ale bakomi sikoyo kolataka babilamba neti basaki oyo biso bana ya bilaka na babiloko baza kolataka bandini kotambolaka salite ya ndenge wana bandeko salite ya ndenge wana bazoyokisa bapeuple congolais soni bapeuple congolais bazanga bato ya valeur lelo bacombatant bayi koyokisa bato soni tellement baperde bokonzi bakimia na poto ale bakomi kosala bamakambo moko tina te mokolo mosusu bandeko nakendeki na marche na Bruxelles na Belgique kaka ndenge bakongolais basalaka wana na Bruxelles mwana mwasi moko azali na groupe ya bato babengaka soki bana ya bilaka alata basaki na nzoto banini aza kotambola mwa mama yango aza kotambola bandeko na pusana pembeni ya mama wana nayoka solo moko ebima non en tout cas mama wana aza na solo moko ya nzoto deux fois te bandeko mama wana aza na solo moko ya nzoto deux fois te solo wana modele ebimaki naye kotala na bimama oyo je suis sûr asalaki ta 3 jours asukolaki te mpo nzoto oyo solo ezobima ezali basolo oyo ke soki mwasi asukoli te 3 jours nde solo oyo mwasi ekoki kobimisa donc solo wana eatake nga directement na nzoto na zolo bandeko nde nayoki kotala nalobi tala baza toza kobunda mpo na kongo baza koloba kaka toza kobunda mpo na kongo toza kosala bo mpo na kongo me eloko te bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko bino bozali koloba kaka mpo na makambo ya bafemme viole bobanda koganga banda kala me bosalela bamama wana nini toza komona kaka soki moto ayeli bino likambo mpo na makambo na ndenge ezali wana tozali koorganize likambo moko mpo tokende kolongola Joseph Kabila banini wana nde boyebi kosala bacotisation mbangu me bamama oyo bazali viole na este oyo bino bokoma koutilize bakombo ya bamama wana ekoma lokola kashe na bino oyo epesaka bino basuccès na bino ekoma kaka mpo oloba likambo femme viole ou bien kofinga Joseph Kabila mais depuis bobanda koloba mpo na bamama wana bolakisa biso ta papier moko te eloko moko bosi bosala oke botindela bango aide na este bolakisa esali lelo combien soki 4 ou bien 5 ans kaka kombo ya bafemme viole kombo ya bafemme viole mais bosalelaka bango mpe eloko te miyibi kaka na poto koyibayiba kosala bamakambo ezanga ntina Roger Lumbala osusu muyibi mususu oyo ayeke asali makelele ndenge ezali wana bakongole kaka maloba basalelaka bato nini aye en Allemagne bapesi ye banani baordinateur na banini na babiloko mosusu oyo bapesaki ye wana nde sikoyo amoni bien akomi maloba sukali kaka na bamoto oyo ye moko atiaki na radio na ye bapolitisien na biso bato ya lokuta baescro yango na tolobi ete tant oyo ezali lisusu ta ya deuxième république te tant oyo biso nyonso tu tosi tolamuki tolingi lisusu buzoba te okomona mutu mosusu azali na ye wana avandi alobi ndenge nini nakolia mbongo ya bana poto ale il faut créer likambo moko mpona kokosela Joseph Kabila mpo ete akende kuna na Congo akende kokosa bato vraiment ezali mpasi mpe mawa okomona bato mobimba na poto bandeko boye na poto bambula ebele bolingi kosintegre te yo so mona mutu mobimba aye na poto aza kobeta petolo nga nasali 20 ans na poto mais yoka soki aza koloba français bandeko oyoki na mawa bafrançais moko mpenza omona bafrançais moko ezanga ta nzela mais soko alati mwa veste oyo baveste na bango bayibaka kaka na basombaka bamanevre kuna na bachateau rouge mwana alati yango akomi kolobaloba banini yo ozomona teke bakombata oyo baodombo banini soki ekomi ete likambo wana esali deba wana ekoleka na ndenge ya français wana omoni babungi bakimi bino bomoni te ntango mkanda président ya Rwanda ayaki bino bomoni bakombata bakendeki te mpo nini lokola likambo ngo baza kolinga kolobela te ezalaki mpo ete ntango Tshisekedi asali bango
ba jeune aéroport ba combattant belé bazaki dessus. Et puis déception ya makasi penza que lelo baza kolala pongi te ya ndenge yambaki tengo adondo malgré bato mosusu bazali kolinga koloba yango te biso tozali koloba yango yangana tosengi te Monsieur Wechi alobi ete ye azali moto ya vérité alingaka kotia vérité na mesa tokosenga na Monsieur Wechi un jour sala émission il faut otuna bato ya IDPS bino bofingaki kengo adondo bino bolobaki ke kengo adondo rwande bolobaki makambo belebele ndenge nini kengo akei lisusu koyamba Tshisekedi ndenge nini Tshisekedi akei lisusu koyamba kengo et puis bapesani bapesani babizi ya matama. Donc koloba ete bomoni nde bino nde mutu bozali kosakana na bato donc bino bokanga kaka kolabo ata mutu abomaki bato na Congo soki mutu wana lelo aya lobi ete na bongwani na komi nanga contre Joseph Kabila ale bozwi boyambi ye donc bozali ba escroc boza ba aventurier bozali bato ya kolanda te yamana tolobi ete ezali mawa mingi komona ba aventure bozali kosala pe boyebaka ete bokozala kaka bongo pe bokotikala kaka boye mbula na mbula boye Joseph Kabila tolobi na bino tokopesa ye lisusu 5 po ete tomoni ete Joseph Kabila il y a du sérieux et pas na bino baaventure na baaventure yo so mona mutu nini un leader oye na poto mais bima kaka libayebisa bato ke no état de santé eza bien te président okende kozwa traitement oza kobombana na nsima ya bavitre kokengidila et puis bozokosa ete asi akendeki vraiment place wana namonaki Tshisekedi aza comédien mpenza après ntango akei bapesipesi ye mwa batongo azwi mwa force ele babengi bajournaliste mpo baya kotuna mituna n'importe quoi mais nzambe aza kolakisa bamakambo na bino na biso bato oyo nzambe asapesi biso intelligence na sagesse tosi tocomprendre na bato mosusu bacomprendre mais baoyo bacomprendre nanu te nde baza kolanda bino mais kala mingi te nzambe akobimisa vérité na bino nyonso polele mpe bato nyonso tu bakovomir bino bomoni mpo na kotalisa bino ete deja bino moko bacombattant boza nanu na boyokani te tala ndenge ekomi ya bagroupe RCK okuna kote mosusu baloba RCK wana makambo wana eza te toyebi yango te kote mosusu oboyeboye bandeko yango wana tozali koyebisa bino oyo ezali fe na bango mpe tozali koyebisa bino ke bokanga date ya lelo ti tokóma na 2012 vers bamai bokomona makelele oyo ya bakombata ekosila makelele ya bakombata ekosila mpe ndenge ezali wana nazali kopromettre bino bokomona bamisusu bakokoma bato ya PPRD mpe histoire wana ekosila mais bokomona nazali koyebisa bino ezali vraie prophétie bokomona kaka bato babetelaki Tshisekedi maboko bakokoma banguna ya Tshisekedi mpe ndenge koyebisa bino bokomona baparti ya IDPS awa ekokoma on dirait bandako oyo binemi ya bakombate bavandaka bakobanda koatake bango po ete bango moko basi balobi yango makambo nayebisi bino bokanga date lelo ezali dimanche mpe bokanga date ya lelo makambo nazali koyebisa bino ezali vrai oyo nazali koloba na tiamai na monoko te nalobi yango mpo nayebi ete nazali na confiance na maloba na ngai mpe nayebi esika nini source ya makambo ezali kobimela mpe ndenge nini badecision bazali kozwa na minito ndenge bazali kofinga Etienne Tshisekedi na ndenge ya kosakana te nazali koyebisa bino verité bazali kofinga ye ndenge ya kosakana te kaka na sese toyebisaka bino ete makambo biso tolobaka botia yango tembe te mpo ete tozalaka kati na bango tokotelaka bango mais moyen ya koyeba ezali te yango na tolobi ete avenir nde ekoloba soki makambo tozali koloba tozali kokosa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti koloba tosala keba na ba manipulation ya ba opposant congolais na ba makambo bazali kosala moto nyonso tu akomi ete avant ya kolia ba opposant to ba diaspora congolaise mbongo ana poto ekomi kaka il faut aluka mwa histoire moko ya kobeta pona kokosa makambo na kombo ya Joseph Kabila
ou bien kokosa makambo na oyo ezali koleka kuna na Congo oboye bandeko nakoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete baopposant congolais oyo bozali komona bango nyonso tu bazali kaka na kati na molukano moto na moto azali koluka esika nini akobimisa lidusu mpo ete aganie vi na ye oyo akoya aloba ete nazali kosala boye mpo na bana ya Congo liokuta bandeko napesaka bino bilembo bandeko botala par exemple Tshisekedi alobaka ete na Congo bato bazali kokufa nzala moye ete banini mais botala sikoyo mokolo oyo parti ya IDPS ezangaki mbongo a préféré asala balettre na ndenge na ye toyebaka te soki abimisaki monta wana ndenge nini bandeko oyo alobaki ete gouvernement ya Joseph Kabila ife futa ye $1 million mpo na baretard nyonso to bafuta ete tina ntango ya Mobutu me bandeko soki ye azali kolela kaka mpo na ye moko ebongo sikoyo batata oyo na mpaka oyo basalaki na ntango ya Mobutu bazalaka na baretard bazwa bambongo na bango te akolobelela mpe bango te mpo ete ye babengi ye Moïse aza kotala kaka baintere na ye $1 million mais mingi bazali kokanisa ete Joseph Kabila mpe azali zoba azali mayele te ke soki akanisaki alobi ke $1 million il faut bapesa ye gouvernement ya Congo mpe elengi bazwa monte ebele bapesa ye bon ya yebi te ke ye kuta azali koloba ete ezali baretard ya bapaiement na ye kutu soki totali tokoki ko-exclure ye na bamakambo azali koloba pamba te mpo ete Tshisekedi ndenge aza wana ye azalaka na baretard te mpo ete ndenge azalaka wana Mobutu azalaka kotindela ye bambongo chaque fois na limete ye akoki kokosa biso te bazalaka na basekret na bango bambongo ezala bakarte ya bambongo bazalaka koya atika kolalisa bato pongi yango na tozali koloba bandeko babolingo ebongi malamu toyeba ndenge nini tokosala po ete mboka na biso ekende liboso ndeko nalobaka yango fungola matoi mpe yoka po ete Kongo na biso ebonga ezali te Tshisekedi nde lelo soki balobi Tshisekedi président de la République nde lelo Kongo ebongi te oyo Tshisekedi azali kopesa biso ezali kaka maloba théorie po ete asalaka mpe na gouvernement ya Mobutu mais eloko nini asala po bango nyonso tu bapasaka na moment ya pratique na kati ya mboka wana po ete azalaka mpe ministre mais eloko nini asalaka Tshisekedi asalaka nini bomituna eloko ye asalaka kaka mpona kosepelisa Mobutu ya kosiniaka bamikanda mpona kopendre bato ya kosiniaka bamikanda mpona kotinda ete bakendeke kokanga bato babomaka bango mpona kosepelisa Mobutu wana nde bolobi ete misala ya kitoko asalaki na mboka me totunaka bino bolakisa biso evre nini Tshisekedi asala na mboka mpo ete azalaka mpe ministre yango na botika kolalisa biso nde bapongi ntango ya Mobutu tokanisaka Tshisekedi nde azalaka nde Moïse toyebaka te bakangaka biso miso me lelo Nzambe afungoli biso miso lelo toye koyeba ete Tshisekedi azali na ye embrouillé azali na ye moto azali kolalisa bato pongi ndeko po ete Kongo ebonga ezali yo ye ngai tosangisi mayele na ndenge ya malamu topesani mayele tolobi boto mayele oyo tometa yango pratique na mboka na biso mpe mboka ekokende liboso totika kotia kaka na motu na biso ete Tshisekedi nde na kati ya cerveau na ye nde mayele ya Kongo ezali kuna soki ye azwi mayele na ye tie na te ndeko botika komikosa makambo lelo Joseph Kabila azali kosala na mboka eske euti epai ya Tshisekedi lelo oyo makambo Joseph Kabila azali kosala bapeple bazali kosepela eske Tshisekedi nde moto apesi ye yango malgré Tshisekedi azali kolinga kocamoufle kolinga teke peple ayeba ete Joseph Kabila asali makambo malamu na mboka bazali kokosa alors boyebisa biso baevre oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo Tshisekedi nde moto apesi ye yango yango na tozali koloba Tshisekedi akomemela bino eloko te elembo yango na bope komona ete akomi kokende kolukela bino meme bakarakasi bamiyibi ya kala ya deuxième république bakengo ya dondo tala
komemela bino bango bandeko somo pe mawa mpona kolakisa bino bozali kotourne kaka oron Tshisekedi akomemela bino eloko ya malonga te alobaki ete azali populaire na kati ya Congo baza koloba azali populaire akobata mais soki azali populaire akomi kobanga lisusu ndenge nini kokendeke kolukaka bakengo eske bandeko moto lokola kengo aza penza na bato Tshisekedi azali kokende koluka bomoni mpona kolakisa ete na Tshisekedi na bakengo na banani bango nyonso tu bamerde na bamerde bazali kosalela bino kaka bakomedi na bakomedi bokozwa mpe solution ya malonga te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci